Dolce Gabbana. Gabbana. Bien mentionné Gabbana. Il y a la monnaie problématique. Mais les lots, c'est moi featuring entre yo na Bavier parce que si on attend à Bavier, Bavier le cola Kofi Olomide, et ça la paix moi tout bien. Bavier le cola Kofi Olomide, et ça la paix moi tout bien. Bavier le cola Kofi Olomide, et ça la paix moi tout bien. Adolphe Dominguez na musique ya na barumba ya pied. Adolphe Dominguez mutaya na bana bato mbongo ba banokota musique. Ba Gino Bokana, ba Claudia Likulia, po ba Eric Kazum, bato wana tout po ba yemba bango kale yaki pro. Ngata na zo boire ba bato ba profiter ba ko yemba yemba bango. OK. C'est le romuka be na ye nango. Adolphe Dominguez mutaya na maniki na pediki. Ba bango ka sa otala okata zo ina non. Adolphe Dominguez mutaya na bato akata suki bo ya sebo. Baba kitala suki fu. Kanga Messi, tout ça. Kanga Messi. Adolphe Dominguez, il y a un souk qui a payé pour la musicien. Il y a basé sur mon terrain. Il y a un mébélé. Il y a un mébélé la musique. Adolphe Dominguez, tout ça, il y a un fait un mouta machakado. Oh, bah, il y a un mbinza, bah, un musicien. Il y a un mébélé. Mais évidemment, $1000, on a fait 15 000. Sauf parce que $1000 na kangi, il faut faire 15 000. Donc vraiment, Alibola, tout bazola na biso bozala calme. Parce que tous ont préparé Panama. Wayambo boke tu peux tinda liste ya ba combattant. On peut faire dans Nzembo. Pour Nzembo les ba combattant à Bruxelles boke tu premier mutunanga otinda liste na Paris ba otinda Mbo Odombo par routine d'autres soit battu tout ya poto ça pour nous remercier bon mais toutefois yo bika moi le mais ça l'a fait là alors et royal ngo bon on va gagner pe ki boyo pe voilà donc Odombo na pesi bon mbote battu tout donc ninga wana politico Nzembo wana ekotaka 100 personnes l'album tena Nzembo wana Nzembo histoire romaine 100 personnes ah d'accord donc ba contact monsieur Zaba Richman Ansi ba na Suisse trouver Richman ainsi Suisse bango bakoza na habité so bakoza ba 30 ba 20 vers 20 c'est les erango Rodolphe Ntumba makambango ya parce que Japon ekokufa te forme ekokufa te moni fait beaucoup là baki tata lata alati mais est-ce que fier qui le zo me machin fier ça fait vertikelanga couronne na coupe ça fait ba 12 ans atikela bino atikela ninga olongoli jibe ingala zolo bana OK viatikela ngai jibaza masana nga mona ba ba musicien nyonso ya Congo bazalaka propre musicien to Congo bazalaka propre ba tuto yo bigaza musicien mais bébé Chanda zalaka propre mais forme ngai na masana nga souvenir to betaka forme ba tuto batika bazalaka propre leti mingi laza propre dollar na za propre alati ya iskaza mutakala mais so yo ma forme botiki bakolo forme basala ma musa na bango avec conscience mon mourir parce que c'est pas ma bongo ngala lobaki na kolobana nga sute abai na kolobana nga sute mwamba na mwamba bachaka na mbisi mwamba bachaka na lipa et puis so na nguba kopola tokangiwa po mwambe kobeba oyo meyate voilà problème exact mais président tous au moins Simon te bana Italie pe na bossa Italie voilà Italie pe foati na liste donc ça vraiment 100 personnes Nzembo les abachang via yemba modoko ja franco faire ba master ya sikio donc vraiment bana Panama ba serre la serre c'est le moment nana lutula c'est le moment dit akese c'est le moment c'est vraiment le moment tu va vient nga egetoye c'est le moment et là on est ça la Tata Beach à un moment donné tout le monde a ulamuka na ba émission ulamuka na ba studio après à un moment donné au kimi ou bien au limoué et là on y est en même temps mais papa il y a un temps pour tout il y a un temps pour manger période où les magasins étaient fermés période là-bas les arrêts qui fermés maintenant comme il y a 2 fois depuis moi je te dis que il y a un temps pour tout ça veut dire er moko to beti ba petit peu baza ba marié baza na bana er moko to sali ba répétition er moko boy donc temps il faut pas être gourmand les lopé to tiki pe ba lek na biso ba beti to tali bango to yoki bango oh ba jouer relève non relève na noté ba pe baza na kata lisano na ba jouer relève ba Dolphe
relève nanga mutako zwango neti Hervé Ferry azaleki nanga na kopesa Ferry relève na kopesa Fali Bicap relève comme na kopesa nanyo comment bébé ncho na kopesa be relève obini relève te blague te moni biso tozana et ça a un plaisir au fandi bo biso non président Ferry azomba ba dire wa danger parce que ngana tika ka maniata ce qu'on a sali nze momoko yaya na voyage donc mutambongo akufa kate akena akupema nzamba tinda José Lipasa asalisa bekela munaye souffle on peut compter aussi sur Adolphe Dominguez souffle on ozalaka so opesi ba finiti boye ba pesi makambo eke est-ce que souffle on ezali sous Adolphe Dominguez na ebisio ke ba chanteur bangoyo ba chanteur monika bana on bazalaka bana ngo ba misu bazowanga na ngala États-Unis ça fait mal bon ça fait pas mal parce que ato mato kiti libata soka boyi mama ne muta sukula zati merci ko la première dame de PC Bambote na Suisse voilà donc na ebisio que vraiment bande ko nga bazolanda ngai de partout boza na confiance ba petit na ngai talaka bachi moi ba extrait ezolenga na radio ébullition na Congo partout bat bazo yemba oyebi ngaso na salle émission na na mamba bien voilà d'ailleurs au finga te na ko critiquer je parle de moi Nicolo ba benga le chouchou de tout le monde aucun problème avec les gens dans ça na problème na mission mo côté problème na ngezaka ke soki yo lingaka ngai te zaka contre massa na ngai contre ba famille na ngai contre bandeko na ngai pe na kokoma contre yo benga na problème na yo te na komika contre yo moi c'est comme ça soko tonga nga otonga nga na nini tala misapi na nga ndenge za propre tala ka yo kamera zo misapi ozo nuna te te ozo moni misapi na ngati so tala faso yo makolezanga diata makolezanga nini diata donc nga pena la za mutu sérieux na linga nga ba problème na batute parce que moni muta bana ba problème asuka na li felo satana so da batanzambe y a pas de fait na zobetaka c'était politico kalate ba bébé mwanangele ba maike mwanangele bino nyonso batutu ba yebi ngai de partout dans le monde entier ba Shadrach ba Yaïson batutu ba ser tout ba Simon Vwemba batutu ba yebi ngai donc vraiment boza la calme album na notre toujours préparer ngolès pas normal fallait bima mais to bakisi trois biloko nze moloko na mbi Barbara Nadine moi ça l'équipe pembe kolega madesu et puis na petite sœur na biso Lyon Ursil Péchang abi venga pe na lingi nzema bisi chaque ça nga $30,000 à pamba azunzembo abi na nga vie ozora ta moi 20 mais net à petite sœur na bi kitata na 10 d'accord Ursil Péchang à la Lyon aza mwindo carré kitoko la panthère noire na petit mboutier donc vraiment batutu ba ebinga voilà tozo ya wana parce que na moni moi ba pique donc place mo boyer au toucher mais ngana roya na roya sima na tout non ba question où ils a prévu aujourd'hui Adolphe Dominguez c'est vrai que toi mbio nous a parmi ba membres oyo bo sala ba exploit et belé ya makasi l'air vous allez ensemble et puis même la carrière na yo on peut dire aujourd'hui que mutako ikoboya yo na ba trace oyo tiki na kata mboka azate alors on a tout d'abord tozonga moi qui bien que déjà loba na ba plusieurs émissions mais dis-moi les lozo sala moi makele les mambutu na ba mélomane na bino obazana ba confusion wenge ebotama na bandal avant na progresser question nanga d'abord le mot wenge na pesa yango te wenge za nzete za bois na pesa yango muta pesa yango komona ye vie carré vie wenge vie na biso moko kala na banda longwa ye muta pesa wa kombo mais wenge za la ya Didier Masela na ya Aimé Bouanga Didier Masela fondateur titulaire Aimé Bouanga fondateur adjoint après ye Jibem Piana président vice-président Adolphe Dominguez Wera Sol financier administrateur Blaise Boula administrateur chef technique na pesima sananga Blaise Boula Mbote très bien ingénieur à façade déjà menesprit à tempo Yves na Maïcha Pembote les on peut dire que Wenge était ka bandal non Wenge était ka bandal longwa te yula bolsa na bandal
somanda ko na mbinza mais aza mukonza bandala badikember su bakokodio bana bandalungwa bandala bakoteka ngote yo karate même na poto la bandalungwa bachikosi ngochima bayebi fete ya bana bandalungwa ifale ça donc les wenge yi wana bandala eza déjà bandala ezaka bandalungwa tozalaki wana bato babetaka forme lenguma babenga biso banguma ba Serge Toto ba Gigi Toto baza ebele donc vraiment bana bandalungwa bayebi c'est ça esprit wenge au détailler biso c'est-à-dire quoi quand les gens disent que non dans un esprit wenge esprit wenge zana no 6 personnes bayana esprit wana wenge pour la rater le bas joueur il faut y aller bien bitumbe bimi na stade match katani ou bien bayibi balo bakimi na balo match wenge ko pour la tête yo soka wenge poli boso beta pena match bo ba omene biso 2-0 mo match simba te petit moko dikember sa banana yibi balo match katani ba reporter mato wenge pour la rater esprit ya wenge esprit moko donc ya boyi positif et non négatif donc esprit moko bena esprit mwana wenge yo kata petit wana bena ya wenge te to kola déjà to comme pe na bana kala pete bakoko donc wenge za wenge esprit on comprend pour so esprit te ni ngala mu esprit ne moyengi ngana boya nanga uzongi pe mais te mai oza pena ya totila yango na yambio donc vraiment wenge za bon voilà wenge eza bongo. Nous sommes toujours avec le président Tata Mobich autour solo la pas mal na ba suggestion na bino o tinda qui vraiment est belé. C'est vrai aujourd'hui bande ko belé olobi awa politico ezoya mais faut boye bapé quand même que musique on peut échanger quand même hein. Musique est comme bêta, il suffit que bêta bien, mélodie ça la bien sans pourtant que ça la même na ba fan bat ba yambayo très bien. Alors aujourd'hui c'est vrai bat belé ba bimi ba lekopé abino na ba génération montante oyo ba bimi et belé. Alors Adolphe Dominguez ndé bozala na wenge musique à 4x4 c'est vrai bosala ba succès énorme. Et c'est là moment ni o bino bonay ko yeba ke na moment o toza le premier biso bato sala carton na katamboka non na moment biso tozalaka liboso to alikolo biso tozalaka parce lelo soko kiata na Uruguay to na Paraguay bato nyonso ba kuna soko tuni ba mama wenge bayebi baleki na biso bazoya lelo c'est bien faut bete vraiment bon faut encourager bango ça veut dire que moment biso to mona ke to koyi kale to sala séparation et puis to sala séparation lelo lobi nango bato tout succès ça veut dire que on est là on travaille moi na nzamba pour la rater ya biso za kisite biso ya kisite za nzambe loboko nzambe fana ba meka biso basala nyonso batina kuduna bata maladi ya ah bon muta maladi pena yebo oh tika boye ko pena meta chaku pa zwi na ngote oh ozwi pete na lobi ngate na bi ba petit na biso amengi pe bo azwi ne pa ngote ba meka biso modele nyonso ngate bon nzamba zali hein ngamer gigi yo yebite moi c'est mon kitoko yaya yepena do vraiment na yebite OK kagrenga ne tebe na 1968 nzamba zo yokanga papa na bango na papa na biso ba otanga na poto bakela ba bulo bani to fanaka kana nini na Antwerp en Anvers la nini ya bala chiki ta ba otu ba lovania mo wana donc ça pena moto donc c'est ma sœur c'est ma femme c'est ma chérie c'est mon amour ana suki ti awo yala ta kabelo te suki bina ti femme na ngai na pe na bana nga bada ba Stéphane ba Loïka ba Elena ba na pour sa bana te poani bon do sibeta mabo no ko magabo ye ba nga salo kese mama meya nga salo kese nga sala oui mais simbite ba nga pe ba yiba ye ba be no petso afwa yaka na kese na biso il suffit le coller voilà voilà mais ngana zakane sengo parce que mutubuka ouais na mona question wana boboko tuna ye tata sala ni na musique ngana ina banzembo yo etikalaka na mona dérangera yo hein dérangera te ngaka na esprit po beta ina o le zo swana réalisateur Adolphe Dominguez na musique ya na barumba ya bien Adolphe Dominguez mutaya na bana bato mbongo ba banokota musique ba Gino Bokana ba Claudia Likulia po ba Eric Azum bato wana tout po ba yemba bango kale yaki pro ngata na zo boa ba bato ba profiter ba ko yemba bango OK c'est le ko be na ye nango et aloko ba lobi o imana mutu ba sala nini ngala mona na imana bayana nganga moko perera donc mutu wana yemta yaka na nganga wana perera Adolphe Dominguez mutu apesa mutu tugu abana olata Rolex nzambe na ba musicien
évidemment na masanga toujours yo biso na lobi fona chakaye j'ai même piano oui basa na ngai ba changaka masa na ki mukolo te wawa toyebi Adolphe Dominguez mudaya na maniki na pediki ba donc ça otala okata zo ina non Adolphe Dominguez mudaya na batwa kata suki boy ya sebo ba kitala suki fu kanga meshi tout ça ngala tikala kanga meshi Adolphe Dominguez mudaya na suki ya pembe pona ba musicien ba no cha yaka basé mon terrain ngala ya ma mebele yala ma mebele na musique Adolphe Dominguez tozaka ngana fe na ngambuta mashakado o ba ki bana mbinza bana ba mvondo ba koma ba musicien ngapela ina ma mebele mais évidemment na ba masalanga donc voilà c'est parmi quand même bateau ou sali on peut dire on peut pas nier ça donc aujourd'hui ceux qui moni musicien la tirolais c'est grâce à Adolphe non ngai muna bana forme sila na ngoti forme sila na ngona musique et sila ki nango natali banga bien banga bongisa idéologie Dieu me prend témoin je na ngai Costa Omari l'homme moderne l'homme yoji je na ngai ya Michel Kabia l'homme yoji musique mbamba ma forme sila na nango même na kama ndam na zongisa kango yoji bato na occupé na bango soute na zongisi Dolce Gabbana baïse miyaki c'est vraiment à féliciter alors lelo ba leki na yo bandeko na ba sala tanga pe ba vie yo kaka ba leki toya ba vie na ba vie bombinga utangi ça nga bien studio nabi que vous avez vraiment en plein studio raison pour laquelle président Troloba a osoza na posa au kota na Nzembo contacter déjà ba bureau eza on a pesi ba kombo na bango alors c'est vrai aujourd'hui faire ego là n'a fallu pas bazana ba prouesse ebele au bazo epexé mondialement tozo boyangote mais selon Tata Mobit ce que lobia ça la lecture moro musicale na nazo chapeauter musique na biso et puis na naza numéro 1 ils ont Adolphe Dominguez et Jibim Piana wera son baseball après biso na ba réalisation non tuninga keso yo tuninga otigi après biso il faut démontrer après biso eza baleki na biso ba Ferregola ba Fali di Caprio ba innocent ba sebele bébé tchor bazali donc vraiment musique neti siko covid ebomi makamnyos ya kwa to zongeli à zéro donc ma maison ya zéro mais ngai nazaka très content ko yoka baleki na nga wana baza ko évoluer bien que ça la biso bien Fali abeti na arena ça fait plaisir il y a qui plaisir biso nyos to lobela ke leki abeti ça ba tout bien donc vraiment bravo na bango ba leki na biso ba koma ba président ba leki on est ici là baza ba président boy c'est ça donc je suis pas contre bango ba petit na biso donc classement de Tchebino le premier non biso ba père siko biso bio le biso ba classement on a le bino que classement bango nyos baza idem. Ici na ngoti voilà bazande ki moko selon avis à Tata Mobich donc ya ngana tunyo yo na nani bo ndeke moka na Fredi Akimbe oh Akimbe non yasila te pardon non voilà petit na nga yasila non wana boy non na dia mutu na yo mais wana petit na nga oh asila aola na biso no babi dodo vrai dodo ko za ko nga yo tuninga nga na mutu bonga bilanga no na bona nga ba problème le Fredi Asila makasi Fredi le fana ya vraiment Fredi a reçu la voilà merci beaucoup le qui pas problème voilà je dis merci na Fredi Akimbe voilà masalanga na pesi mbote azoya na pesi mbote na Eric Mandala les boss na kati ya Dubaï et pourquoi pas Trimel Mipia Adamo Kumbu na Bossanité merci pour la première dame de Lausanne la maman de Rit Anzi Luawa na mono zota la Gabana bien mentionné Gabana yo la mono za poématique presque to comme la biso ko te wana venanga keba petit keba venanga bombenga jano ba bombenga mais lelo bato bazila moi featuring entre yo na Bavier parce que singana tanga Bavier Bavier lokola ba Koffi Olomide et ça la paix moi bato bien voilà
Il est parti. Oh là là. Président Kei. Oh, pour la tenga comme Kofi. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.